Karine miso nekomaka boye namoni eka ebokotise eka me ndenge nini Karine akangi foto boye na kati ya bilengi wana azoyoka akangi foto ekozala ndenge nini mpo nazomona Karine alali eka mati likolo eka azolia ekingo seke eza na kati oyi eka kotisi ye Karine akomaka boye ambon eka sikoyo azomemango malembe nakanisa fo ezala basalaki deja basali Karine apangusi me asukoli wana te alali nanu alobi naoki esukola ere moko Karine asimbi telefone ndenge amesana kokanga akanga akanisaki eka mpe alali aninga akanga boye eka alamuki alobi toro kokanga na nga te Karine alobi bon naokangaka elongi na nga moko esala rien me lokola mpe Karine apangusaki asukoli te na kati mapangusi donc eza nanu mouye eza na humidité alors Karine azelaki yango te atala eka kweya likolo na ye abandolia ekingo Karine mpe abongami akanga foto ayoka mbala moko ka ekota esielumuka eglissa ai quel elengi Karine eka sikoyo azokitsango malembe oyokaka devagar azokotsango na rythme moko bien oyokaka suabe oyokaka langsam oyokaka doucement azokotisa kaka na loketo yango moto ezoningana azolia Karine asimbaki foto nakanisa basalaki video Karine azelaki yango te baza na mitan ya kopema me modele eka azobetela yango na ndenge Karine aza deja na mwa supu oyo atikalaki na kati supu mayonnaise oyo etikalaki na kati eka azoglisse kotisa bimisa eka aza kokota mobimba na position bazali ezokota mobimba te ezokota katikati bon ça dépend ya basantimetre ya eka aza nango na ndimi te eka aza nango ya mokuse fo ezala ya normal ou bien ya molai Karine atie coussin te wi Karine na loketo atie coussin te na se po amata mwa likolo alali ne mpe normal eka azolia kingo miso ya Karine akendeke boyeko do oyo wana kuna totala ya Shaka Zulu yango Karine abendaki matama akangi miso ondire azomona badongolo miso nzoka elaki ya souffrance mpo soki natali foto wana ya chateau sia me oyo soki otali miso ya Karine eza ouvert Karine okendeke boye na bilengi Karine kazolia yo kingo Karine mama Nsengo akoko suicide na biloko ya boye soki nga papa Robo naza champion me na miniti oyo nakosa bino te
bozomona nga te mpo na michepe nga te naza te mpo soki na michenga nga mpe nalati eloko te mpo makambo boye mpo na kolobela yango ozomona miso ya Karine boye soki olati bilamba seke oza mobali te mpo olinga te ekotelema. Mais bon bokipe ya ngai te tokipe ya eka ndenge siko azolia kingo bongo azobenda nsima azokota azosala combien de secondes po ebima ekoti. Karine mwana mama yokaka bilengi boye. Karine kolo yango kipaka le passé tokipaka mpe futur te okipaka mingi le présent. Karine elengi ya boye kuna mama terrain mama terrain batable ezokwele na mokongo na minu azoluka alobelo nini asala sujet nini mawe mama kimpi kutuka mwa bien azanga kokombre na ye te na otyaka yango wapi mama Kongo na frigo. Bon awa eka mama miso ya Karine akomaka boye. Karine me bokuta kosala deja te bozalaki na mitan me ndenge nini oke boye ngai ozoka moto ndenge matelo na mokongo moto chaleur bongo na kati kuna lisusu moto andenge wana. Karine okende boye eka ozolia kingo eka ezokontinue kovimba na kati ozomatisa bavitese eza automatique evimbaki nango me ezovimba susu siko Karine azobeta papa ondira azobeta baclientele. Karine la baronne okendeke boye kolo harima mokonzi aotala yana. Karine tani mokonzi okaki yo botaki yo mpo kendeke boye eza ya famille mama na ngai oyo mpenza konyokola tani ya mabedie yo lobaki 2021 chacun portera sa charge. Karine a porté ya yeko. Karine o porté charge me moto aloba no bongo ye azoporte ye mpe bazoporte te fo change tani ya mabedi tozokɔta na 2022 ekozala ndenge nini mpo na 2021 olobaki chacun portera sa charge. Karine a porte charge na ye tala ndenge aporte eka azolia kingo. Karine mwana elengi ya boye oyoka elengi ya boye tala miso ndenge eske Karine nao namoni na elongi ya boye te. Karine elongi oyo Karine do yo ekata kotisi kaka moto apamba liyebo kaka moto apamba okendeke deja boye. Karine obebisa ntango na yo na chateau okana kovanda na bafantome kuna pamba yebaki te na chateau yaka na bafantome. Karine tala yo elengi ndenge ozoyoka. Karine portera sa charge. Bosali bopemi me bilengi ezosila yo te yo moko mpo ondimaki te ya Karine ondimaki te
keka kokwela yo okokende mbala moko te oyebaki na yo. Mais bon, ebonga mpe basurprise nga nazalaki kuna te. Karine elengi mpenza ozoyoka Karine ekazoli ya kingo ekazoli ya kingo Karine te eza bien surtout ndenge ozalaka mpenza naturel na mbetu bamaquillage te basuki wana te Karine boye mpenza na bilengi ya boye en tout cas bomaka ba relation so babengi yo aboma relation problème eza te. Ex camarade no aloba chacun portera sa charge. Ye moko aportaka rien ye nde bamemaki na wewa na leketu na nsima. Karine mwana oyo nabengo nani mwana te na bilengi na miso te nazomona munoko na obengelo te. Karine mama na ngai miso ekomako boye. Karine elengi ayoka ke bongo eke elengi azoyoka eka ndenge omateli ye opanzi makolo to Karine moto apanzi yo tie makolo na kati. Karine akangi makolo yo panzi ubia ndenge nini ubia Karine ayaki na lokolo moko tout droit lokolo moko atengimisaki yo telami obaluki neti ozwa eloko mbala moko jiu ekoti eshele moke lokola na kati ezalaki mouye. Karine ayekaboka bilengi elengi oyo ngai nakomanda ata ndumba yila ngai awako meno ekosemba te po tokolata so botine. Bon nalataka babotine me bango baosala sans botine. Karine azoka elengi Karine eka bilengi ya boye atikala koyoka yango te ko yango ekayaka chaque semaine. Karine yaka elengi boye. Karine kisi njora yemba kisi njora akomaka nyama me wana eza lokota. Karine yokomi nani misu nekomaka boye okendeke boye. Karine Karine eka bilengi nini boyokaka na weekend yango nzoka ezalaka boye. Quel bilengi 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 elengi elengi eza na lipasa nango lipasa mati na mokongo kuna mama Kongo elengi ezanga lipasa mama Kimpi elengi ezanga lipasa kaka kokombre kokombre mondibwe mona pasi asombaka kokombre moko. Karine elengi ya boye mwana mwasi oyo. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour,
Kelenge ya combat, Congolais TV, vraiment, on a chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP qui a mataka et boss de boss, il y a ni à danger, donc on va accepter le la zaki. Ya boss na biso JP qui ama, nzambe na ngai, ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les katesana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Kelenge ya combat, Congolais TV, vraiment, on a chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP qui a mataka et boss de boss, il y a ni à danger, donc on va accepter le la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les katesana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Kelenge ya combat, Congolais TV, vraiment, on a chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP qui a mataka et boss de boss, il y a ni à danger, donc on va accepter le la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les katesana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.